Très chers internautes, Balandignon Soya, www.vision plus télévision. Merci beaucoup. Nabino Bozuli Bakou Yako, la Nabi sous dans cadre émission. En termes d'information, Vision plus Ezali, c'est Moko Kaka, et puis Sabino d'information solo, ou Ekina Koluka, acteur politique, hein, vraiment un solo. Et les autres, la crise politique. Toyebi qui RDC, ils ont traversé crise politique moko sans précédente. Toyebi sonyoso dollar le logo comme mataloro la fièvre, le lobo la muki 17, le lobo la muki 15, le lobo kuna 14. Toyebi bali sous-souté et côté au enseignant bazako revendiqué. Na ba fonctionnaire et justement il y a tout salaire 1452. Totuni ba politique ba lobby nyoso des ali crise est dominée par organisation il y a élection. Incertitude de Kotikati à courir l'élection. Est-ce que l'élection cause à la Nakati a questionnement on a baïké et belé à parti politique va proposer un plan d'action donc la parti à mon amboka liberté parti à mon amboka Germain Kambinga parti liberté où proposé transition il y a 18 mois paix gouvernement sous gestion il y a UDPS les autres quel est les bien fondés à démarche wana pourquoi les partis liberté proposé biso des marches. Est-ce qu'il faut qu'on coûte un dessus que sola, ce que sola, trop soleil souni parce que ceux qui évêques catholiques, ceux qui déjà idem kojo, mon amour idem kojo, réussissent qui réunir, obtenir inclusivité en athée. Nayango les autres zana mon amboka. Vous êtes qui au sein du parti? Ok, c'est bon. Nayango Tozana Mwanamboka Rodrigue Mwamba Wazali, manager exécutif national au sein du Parti Liberté. Mwanamboka Rodrigue Mwamba, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue, Ndekolangai. Merci beaucoup Nandengo Yamingai na émission na yo. Pe na pesimbote na balandi na biso nyonso ya Vision Plus télévision na YouTube. Merci. Alors monsieur Rodrigue Mwamba, dernièrement en juillet les bandits la joué les kaki tout le monde qui mon amboka Germain Kambinga a élaboré une proposition il y a transition à 18 mois pour résoudre crise au lelo bail opposition rassemblement des forces politiques et sociales acquises de changement illimité balobi il faut qu'à l'élection en 2017 côté CENI PAZOS et le financement au gouvernement Tchibala l'élection commis organisation na ngo to biso ko zalaté na mambi wana nde botelema ki bo proposer biso transition il y a 18 mois mais avant on côté na mozindo la question liboso réaction na bino zandenge nini ko na litatoli ya mwana mboka Bruno Tchibala après enrôlement on a Bruno Tchibala lobby fini les conciliabules cap vers les élections réaction na bino liberté parti liberté ezali ndenge nini arbo ki litatoli ya mwana mboka Bruno Tchibala na bandi ndeko que position na biso ezali simple lelo crise politique ezali tozomona bandeko ya opposition bazo bengisa peuple na biso basala ba journée ville morte monsieur Soupé tout mona ki lundi ndenge na bandeko oyo ba lobby bazali ya mona ntemi moi trouble oyo ezalaki na journée ya lundi donc toko quitter lelo ko sala neti crise wana ezate biso to lobby il faut ko kotala makambo ndenge ezali ko luka ba solution na crise wana lelo ko loba que toko kende bongo ata to kangi miso na ba difficulté na ba crise nyonso ezana to keyi quand même bongo alors que tozo kende tout droit vers le mur quelque part ezali ko ignorer réalité oyo ezali na mboka biso to lobi réalité eza que crise politique ezali ko continuer to koki ko kanga miso te to sa neti crise ngo ezate to kende kaka bongo alors que tozo kende tout droit vers le mur. Mais cause il y a ba crise nyonso ba attaque toza komona ba inflation lelo ezali koluka maponomi ba élection en 2017 en décembre 2017 mais comment bino boza koloba que to koki ko kende na maponomi te sans que to ignorer mambi makoleka na mboka biso to lobi simplement que tozali to kangi miso te biso to fongoli miso totali problème ndenge ezali na décembre 2017 oyo biso tozali na kondima ete élection ezate to lobi batika kokosa biso batika kokosa peuple na biso maponami
ezalité neti maponami ezalité solution ezali ya kotika na ba extrémisme te, c'est-à-dire ezali na ba oyo bazali nano na statu quo balingi komona réalité te bazolo ba bon to diriger kaka bongo to kende kaka bongo, alors que bayebi ki en réalité le 31 décembre 2017 élection ko salema te. Ba misusu pe bazui ngambo mususu extrémisme bazo benga na ba manifestation et bazo benga na ba journée ville morte ezali ko empirer situation économique ya mboka na biso. Biso to lobité pour te résoudre crise wana, il faut absolument bana ya mboka ba politique ba sangana lisusu po ba meka ko kunda ba divergence nyonso bazana ngolelo et que tous en a processus moko mutu nyonso zali participants processus ko exclure mutu te et que bayi politique nyonso mona mboka nyonso azana posa ya kosala ya ko exprimer ba ambition na ye azala participant na processus wana yango ne solution pona tozo ma ponami dans un délai bref mais ezala na dans climat moko ya kimia et na confiance paix ya peuple na biso. Mais moi namboka Rodrigue Mwamba, pourquoi bomana ki na janvier to na février te ko proposer makanisi yango ole kozela lelo à quelques 6 mois ya élection lelo botele mako ba ma pono mesalité pona il faut que ça la boy pourquoi boloba ki ngo bien inventé. Pour une raison tout à fait simple, c'est que tout côté ça qui déjà tant parti politique n'est bandit, tout côté ça qui déjà lettre n'a pas autorité compétente, mais tout ça qui autorisation à fonctionner en tant que parti politique quand on a mois il y a avril. Donc tout cas qui était avant, alors que tout ça qui n'a autorisation à fonctionner en tant que parti politique. Mais en tant qu'acteur acteur politique, moi n'amboka jamais kambinga au cap côté les makoloba qui pour ngana monique schéma le lengo tout ça qui déjà clarté élection ko simbate il faut que ça la boy boy mais bozelika kati les le comme 5 ou 6 mois les lo pona ko baki maponomi na le lengo tout ça ko kini maponomi zalité au fait aux apé clarté ezalité tout ça clarté na bandi ndeko balandi na biso bazo ignorer que accord ya 5 ans ezalaki signé le 31 décembre 2017 ezalaki ko réunir ba sensibilité politique nyonso ya mboka na biso ezalaki accord moko babengaki yango consensuel parce que bayi politique nyonso batiaki signature na bango na accord wana, mais il s'est fait que na application ya accord wana to perdre caractère ya consensus o ezalaki wana, c'est-à-dire to se retrouver na bandeko mosusu oyo il fallait ba participer na transition wana oyo accord consacraki bazalaki libanda ya processus à partir ya moment wana crise et comment qui est grave. Diango biso tolobi après constat il y a échec il y a mise en application il y a accord il y a 5 ans net tolobi te to ko continuer na ko kene na lo lenge wana te na ko ignora ka crise wana te to kene ka bongo alors que to yebi par rapport ya ba contrainte ezali tolobi te to za ba prophète des malheurs te mais tolobi ke ba contrainte ezali réelle pour na ko sala ma ponami au 31 décembre 2017 au vu ya ba contrainte wana biso tolobi vérité na peuple na biso c'est que to ma ponami et ko yiko salema te ezate ke tozo prophétiser mais to analyser situation to lobi non ba contrainte eza ebele tango eza muke ba moyen pe ezali muke na yango to lobi élection ekoki ko salema te na le 31 décembre 2017 donc ezali constat biso to sali après signature ya accord ya 31 décembre 2017. Moi mboka Rodrigue Mwamba na maloba no lobeli mai matali application ya accord ya Saint-Sylvestre ya 5 ans. Mais nani aza sima ya échec ya application wana parce que ceux qui na bayi opposition balobi bayi majorité ba ko verrouiller application accord wana majorité peut même ba ko fond d'opposition qui est derrière cela biso to bandi simplement que accord ya 5 ans yango moko ezali nanu na ba acquis to bengi ba acquis o ezali o biso to zali ko adhérer nango notamment principe ya ke bayi politique nyonso bandimi maponami donc ezali principe que il faut maponami salema wana ezali liboso ya mibale ezali que bayi politique bandimi était mokonzi ya mboka ako briguer 3e mandat bisope to ndimi yango bayi politique pe bandimi et que tokosala révision ya constitution te pona ko changer ko pesa ou bien ko pesa ndingisa était mokonzi ya mboka zo 3e à se représenter donc ezaba aki
moko biso to ndimi yango déjà kasi to lobi que ezali na ba insuffisance mususu na kati ya accord oyo par exemple oyo permettre que na application nango to respecter esprit na accord nango te nakopesa yo ndakisa mwana mboka tozo par exemple accord prévoyait que après 14 jours il y a signature ya accord à 5 ans to renouveler ba membre ya CESAC et ça les maté après 14 jours. Accord prévoyait que Premier ministre Aouta na rassemblement. Mais Chibala Aouta Toboité. Kasi toye bibisonion ce qui na esprit à accord wana moto tozalai kozela pona kokoma premier ministre eza moto akomi premier ministre te ezali mbala liboso te salema nako senga ba ndeko na biso bazolanda ba tala ba accord ya palais de marbre dans 1991 tango opposition ezala qui réunie autour ya feu Etienne Tshisekedi na o tobengi Union sacrée à l'époque, ça qui accord à parler des marbres na président Mobutu à l'époque, puis Tobandaki Kozela était Etienne Tshisekedi comme premier ministre, mais selon esprit accord wana. Mais tout le monde qui Mongolidia ka nommé Mongoliaka. Est-ce que et si c'est qui crise politique et ali même situation les lobbies sur lobby il faut absolument tous on a esprit oyo ba signer là qui accord il y a le 31 décembre 2017 mais cette fois-ci pour corriger moi ba insuffisance sur accord ezala qui nango biso to proposer que tous alana porte-parole ya opposition tous on a schéma ya porte-parole ya opposition pour porte-parole ya opposition ba ko dédoubler yete ba ko pe ko débaucher yete Ndibisoto lobi tozongana schéma ya porte-parole ya opposition o akouta na UDPS donc bisoto lingezala ndeko Félix Tshisekedi et que yende d'office une fois qu'il est désigné a commis prochain premier ministre à diriger gouvernement et à prochaine transition. Moi namboka Rodrigue Mwambolobi motobore kozela ezala kibongo Félix Tshisekedi. Est-ce que ozokanisa que lelo ceux qui ba pied Félix Tshisekedi et bonga ya primature. Lelo Félix na primature et lo eko changer namboko. Au moni elo tozo lukandeko ezali ko construire autobengi espace politique moko inclusif oyo bana mboka nyonso bazali représenter parce que bolimbi c'est moqué parce que majorité eza ebelé na Assemblée nationale lelo atabake batie mona mboka Félix Tshisekedi majorité ekozora ba poste souveraineté vous pensez que lelo Félix Tshisekedi na primature pays ko changer les choses vont changer. Moni ndeko elo tozoloba eza simple tozana choix lelo ya kopona soit kao soit lobiko ya mboko yo bitozoloba ngopona nini tozali na o tobengi démarche moko ba enjeu ya crise oyo ezali kozwa pona mbala liboso na mboka na biso o tobengi la première alternance démocratique. Pour la alternance wana lelo izaneti mwa bitumba moko na kati toza nango. Il faut que pona ba armes il y a les meilleures armes ndenge na lopoto balobaka. Alors pona biso to bandi que potozwa ba armes il y a les meilleures armes pona ko to atteindre objectif na biso c'est la première alternance démocratique tout mon appel que na mboka na biso to sali élection to zu président ya sika a sali pe remise et reprise na ancien président comme sénateur à vie ndenge constitution prévoit biso eloko to lingi yango wana mais poto koma wana biso to sali proposition moko oyo ezali ko inclure bana mboka nyonso parce que biso to zali to bandi que ce qui tout se basé sur la photographie électorale de 2011. Parce que c'est le seul moyen objectif de évaluer la force et la bateau. Biso tolobi ndenge UDPS ezala qui d'abord deuxième na élection présidentielle il y a 2011, première force il y a opposition en 2011, ce n'est que normal que UDPS ezwa et bonga il y a primature. Sikoyo na koloba ba faiblesse y accord il y a le 31 décembre zanini. Premièrement, ils allaient que accord le 31 décembre tango ba signé yango et tindi ba discussion mosusu pour plus tard. Ils allaient au balobengi ba signature il y a ba arrangement particulier. Pour na biso tolobi wana ils allaient déjà faiblesse. Il fallait na accord wana koyokana une fois pour toutes sur la répartition et la responsabilité dans le futur gouvernement. Wana ils allaient ba proposition biso tozomema parce que tu estimé que tant que batindi ma pomena misusu pona plus tard ils allaient ouvrir champ na ba tractation na ba peut-être kocha ba croc en jambe na
application ya accord wana. Biso tolobi, il faut que tout soit décidé une fois pour toutes. Deuxièmement, biso tolobi, au lieu de baloba que accord ma premier ministre ezali batu ya rassemblement ou et facilité d'ailleurs dédoublement ya rassemblement lelo. Biso tolobi, il faut toujours un schéma, il y a porte-parole et opposition. Parce que porte-parole et opposition, ils allaient moutumoko, ils allaient institution, au bakoki ko dédoublé. À partir de ce moment-là, moutou a commis porte-parole et opposition, a commis premier ministre, toujours souhaité ils allaient moutou ya UDPS, donc Félix Tshisekedi. Parce que tu bandi que UDPS lelo ezali na adhésion, une certaine adhésion sociologique na peuple na biso. Tout le monde qui on a années 90 tant on a nommé feu président Etienne Tshisekedi n'engé batu ba sepelaki to lingi ce qui ba nommé premier ministre tout tout monde a ngopé li souci ko apaiser déjà climat en interne et pas peuple nabiso mais cause à la paix une sorte il y a ko rassurer ba partenaire nabiso étranger au ba tchaka pe ba moyen na bango pour tout ça la maponami ba ko mona ki tout ça na feuille de route moko claire où ils allaient ko rassurer que maponami rozala. Mais moi, en Boka Rodrigue, on a pas besoin de violer l'accord parce que l'accord il y a 31 décembre le Premier ministre a un rassemblement à opposition, rassemblement à force sociale et politique au changement. Pézali président un conseil de sages du rassemblement. Les leçons côté Premier ministre, ils ont Boka Félix Tshisekedi, ils ont Boka Pierre Lumbi, ils ont président un conseil de sages du rassemblement. Besoin de violer l'accord, besoin de monter, besoin de violer l'accord. Pas proposition n'a biso zali ko violer l'accord, biso tozo linga to par exemple, parce que l'accord est lobby que c'est le président du conseil de sages. Mais le président du conseil de sages, c'est Pierre Lumbi. Peut-être que Félix Azanika, président protocolaire. Hollandinga peut-être bien, na kokota na fonctionnement, il y a rassemblement et les lotés, mais là on a zolo simple, ils que biso tozo proposer to revenir sur un certain nombre de points. Il y a encore le 31 décembre. Ils allaient adapter yango na réalité. Ils allaient violer yango, ils allaient adapter yango na réalité n'engez allaient lelo. Parce que tu estimes que accord on est qui na moi ba insuffisance ou esali ba preuve na lelo to moni premier ministre abimi azali o batu azela quitter parce que insuffisance ezala qui to nito corriger insuffisance wana lelo même présidence ya CNSA ezali contester ezali ko muto ba wana azali ko réunir consensus autour na yete biso to lingi to corriger ba insuffisance wana but na biso zanini but na biso ezali que tout ça na processus moko oyo baimboka nyonso ba ko participer. Tous à la tena ba exclu lelo affaire ya Moïse Katumbi to solo belangote mais Moïse Katumbi lelo azali na une certaine adhésion populaire na ndenge na épée donc il faudrait que as acteur politique moko majeur na mboka na biso il faudrait lelo na ba proposition na biso to lobi to cha moratoire pour na kanaye to permettre ye azonga na mboka na ye a jouir na ba droit civique na ye akoka ko sala ba activité politique na ye neti ba congolais nyonso et ko permettre à ce que ba climat ezala décrispé déjà na intérieur climat ezala décrispé et pas ya ba partenaire na biso bon tozala na feuille de route moko claire et rassurante eux ko permettre biso total asko maponami avec confiance to yebike nenge mona mboka nyonso akoti na train yango c'est que train ekokoma à destination au lieu que tozala nenge tozalelo bato musu baza libanda bato musu bazo lela to kangaka miso to continuer ko kende alors que il y a le feu à la maison donc il faut te corriger mona mboka Rodrigue Mwamba lelo Bélection. Pour le élection, tout ça, tout est l'alternance pacifique. Il faut aussi la élection encore crédible, puis apaiser pour nous causer motomosusu ou akoyinge la sommet à l'État. Mais bah opposition, rassemblement et force politique et sociale acquise au changement est limité. Baza ko tenir mordicus. Balobi bango élection kaka obele élection en 2017 décembre 2017. Balingo pe sa président Kabila à ta poussière il y a seconde mon côté. La démarche est déjà partie Liberté Boussali pour nous convaincre que le rassemblement est limité. Nabandi Bolandaki, na mois de juillet passé, tout ça, la démarche nabiso, la proposition nabiso, toujours se limiter à la TVT. C'est-à-dire que toujours qu'il y a des acteurs politiques majeurs, oyo bazali, protagonistes de la crise oyo. Bah recevaki biso déjà il y a président Vital Kamerhe à UNC.
te présenter qui est ba proposition na biso te discuter qui ayamba ki biso ayoka ki biso to kenaki pas président Rimo Vasakani secrétaire général pardon il y a PPRD to zali ko continuer ko toquer ba porte lelo nazo ebisa yo par exemple to tina qui déjà correspondance na UDPS na bandi ndeko Félix Tshisekedi tina qui kutuba émissaire na ye pour ayeba de quoi il s'agit. Donc je crois que dans les prochains jours ako fongola biso pe ba porte il y a parti na ye pour te expliquer bien fondé à démarche nabiso et puis ba partenaire ba protagoniste sur la crise biso to toquer porte pas na bango pour ba fongolela biso ba porte oya ko ndima ko fongolela biso porte biso to ko lembate to ko zo toujours to ko kende toujours vers bango pour na ko meka ko lakisa bango bien fondé à démarche nabiso ndi ya moto sala si et bon roboene parce que rassemblement est limité ba bon mutu makasi bango o ba lobinde yango wana ba ko sala tete biso tozo rappeler juste que extrémisme, vérité jamais à la extrémisme. Vérité à la toujours na katikati. Parce que toute l'histoire politique na biso. À chaque fois que la crise est là, à chaque fois que acteur politique adopte la position extrême, à chaque fois il y a eu une fatalité. Dans la crise, il y a la sécession dans les années 60. Tango, sécession Katangese et Salemaki, il y a Sud Kassai et Salemaki, président Kassavou Basengaki, conférence Moko, il y a consensus. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Acteur politique qui n'a pas position moko extrême. Je veux vous dire, par exemple, na Kisangani, na Newana, il y a dédoublement, il y a gouvernement. Tout ça qui na gouvernement, on a Léopoldville, gouvernement Moussou Zalaki na Kisangani, il y a Pro Lumumba, na Pierre Moulele. Mais crise wana ba position extrême ba adopter ki wana et aboutissa ki na nini na coup d'état il y a président feu président Mobutu à l'époque et aboutissa ki na mort il y a Patrice Emery Lumumba tango toyepe na ba crise ya ba années 90 ba pour parler zalaki mo ebele toujours na conférence nationale souveraine où il aboutissa ki té à chaque fois ba protagoniste ya crise ba banayi ko adopter ba position moko extrême. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Tout ça qui va pillage détruisa qui tissu économique nabiso, tout ça qui paie en 97 rébellion il y a fait président Kabila, bien sûr et Chassaki Mobutu, mais et tinda qui peut opposant na vacances on a ba lobela rangote. Donc en réalité à chaque fois que protagoniste bazaran na ba extrémisme wana ni l'un ni l'autre camp est gagnaka. To aboutissaka toujours la fatalité. Mais tala siko yotango toye na ba crise ya ba année 2000 na ba guerre de rébellion ezalaki, je vais vous dire que entre 1998 na l'an 2000, tu vois qu'il y a à peu près 15 pour parler. 15 dialogues ce qui na rolo bango. Si toye ko aboutir na année 2002 na dialogue intercongolais et aboutir qui na accord global et inclusif. Pour la première fois, les Congolais ndima qui komicha à la table, ndimi à l'unanimité et que résoudre crise wana to kota qui na processus démocratique o yemimi biso na mapona mimi balé o tozui jusque là pe processus de continuer lelo. Ezali pona koloba que attends à histoire ya mboka na biso il faut enseigner biso que ba position extrême wana o lelo ba protagoniste bazozwa et ko résoudre question tête ko risquer lelo to zo condition ba to mona ki na Guinée Conakry Ntadis Camara à cause de la crise a s'auto-proclamer président a tindi ba politicien sont en vacances toza na posa ya fatalité na mboka na biso te. Il faut lelo ba na mboka ba comprendre que la solution la vraie réside dans l'inclusivité. Encore une fois. Mon amboka Rodrigue Momba, lelo na feuille de route nabino pour nani vous prévoir tes rencontres entre Bruno Tshibala, oazé ko se réclamer kazali pe membre ya rassemblement et opposition, surtout des soldats ya Etienne Tshisekedi, opposant historique. Pourquoi ko réconcilier ba on a noté et puis bon le Kambeta pour on dirait que vous avez boudé au gouvernement Tshibala parce que vous en a quantité.
Tete toko boudé gouvernement il y a premier ministre Bruno Tshibala parce que Azan nommé pas président de la République. Donc biso toko qui est jamais ko tozali un parti républicain donc toko qui jamais ko micha na logique wana ya ko boudé ba institution en mboka. Mais biso tolobi toké na constamment ko eza simple, c'est que bien que premier ministre Bruno Tshibala azali déjà nommé, mais tu remarquez déjà premièrement que Azan nommé était à esprit à accord. Biso tozali wana pona ko sala une analyse objective. Tozali n'a pas intérêt partisan ni na UNC ou tozo proposé na présidence CNSA ni même na Félix Tshisekedi Yemoko. Tozali ko sala une analyse purement objective parce que zali qui matière moko à débat na kati ya parti to lobby pour na ko résoudre crise il faut que ba acteur ou tozo considérer n'était majeur na crise oyo il faut bango ba sangana pour que bango ba conduire la future transition. Ils allaient une occasion pour n'abuser au bout des gouvernements Tshibala, il y a minimiser non, ils allaient juste une analyse objective, ils allaient point de vue n'abuso. Donc nullement, loin de nous l'idée, il y a qu'au bout des gouvernements Tshibala. Alors parti liberté na ba démarche na masolo bobandaki, bolobi ki bobandaki déjà comme on a mon amboka Vital Kamerhe. Pourquoi Bobandaki na Vital Kamerhe aussi longtemps que les lots rassemblement il y a limité ezako il y a rapprochement et Vital Kamerhe na kati ya plateforme wana parce qu'il va au qualifier très kabiliste. Tobandaki na président Vital Kamerhe pour la simple raison que yende mutaliboso andima ki invitation na biso. Juste ce qui est à la Félix Tshisekedi na UDPS, to linga to kende kuna peut-être mbala liboso. Donc mutua liboso oyo andima ki koyamba biso ezalaki président Vital Kamerhe. Mais ce n'est pas que to ponaki e mutua liboso. Yende mutua liboso andima koyamba biso, to tinaki ba proposition na biso na ba demande d'audience simultanément na ba protagoniste nyonso mais mutua lobaki a répondaki biso favorablement mutua liboso ezalaki président Vital Kamerhe. Et bon, la feuille de route n'a bien proposé les transitions il y a 18 mois, puis na reprise il y a ba discussion sous l'égide il y a ba nganga nzambe bevek catholique. Pourquoi un autre dialogue? Tolobelanini parce que ceux qui déjà n'a cité il y a UA. Tu réussis avec inclusivité na 5 ans. Banga nzambe ba bundi ba komi na 98% ba réussir inclusivité. Alors pourquoi un autre dialogue? Pourquoi pas une autre formule au lieu que Bokendena des pourparlers en pourparlers? Oui, bien, des journalistes, n'a que toujours luka forcément un autre dialogue. Toujours luka des solutions à la crise aux Ezali. Solution parce que crise aux Ezali wana mutako ignorango azate. Crise namboka na biso, crise politique ezali ya on ezali soubassement ya ba crise économique tozo vivre, crise sécuritaire o toza nango et même crise diplomatique. Soubassement nango nyonso ezali crise politique. Nenge lelo ba contrainte ezali ko s'opposer pour na organisation maponami ezali réel, ezali ya lokutate ou ezali ko permettre que au 31 décembre au plus tard au 31 décembre 2017 maponami salema crise à partir de minute et s'installer. Biso tolobi comme crise ezali, ba solution nini il faut tous la nango na crise. Biso to analyser situation, to identifier ba problème, ne to pesi ba solution. Ne tolobi transition à 18 mois autozo proposé ezali juste que zonga na esprit même il y a encore il y a 31 boza kozelate bozonga na kiti ya bokondito na ministère moko songolo quelconque de bozalaki omoni ndeko pona ko biso d'abord liberté na nous ezalate na gouvernement ezalaki chairman Germain Kambinga yemoko azalaki kuna dans le sens après ba concertation oyo parti naye yakala MLC et participe à qui parti wana ezalaki ekotisaki 3 ministres na gouvernement à l'époque na cadre wana ndi akotaki na gouvernement sikoyo ezali parti politique ya sika liberté oyo tozui peut-être agrégation na biso na moi retard mais biso tozali parti politique ya sika donc biso souci na biso ezali que crise oyo ezala résolu neto sali ba proposition wana donc ezali une démarche individuelle il y a chairman Germain Kambinga te agenda gouvernement bima bo fanda na no bosima na pendant une année 8 mois
déjà pour apaiser ba crainte na to lobi que 18 mois na ezali délai moko touché carrété, c'est-à-dire que ezali tozongeli na esprit même il y a 31 décembre vous allez prévoir une transition il y a 12 mois avec une possible prolongation il y a 6 mois. Ndé na logique on a besoin de zongeli tout simplement parce que to banzi kezali temps nécessaire ou déjà à l'époque bakanisaki qu'il fallait ezala pona ko résoudre pona ko organiser ma ponami ndé biso to lobi to proposer to zongeli proposition wana ezali et loko to imaginer na mutu na bisoté donc on ezali liboso et puis na ko zongela question lobi il y a opportunisme té ezali démarche moko il y a individuel il y a chairman Germain Kambinga té lelo parti politique liberté et ali parti oyo abandi bato bazalai kolanda biso na etandaike bazalai komona mosala to bando sala pona implantation lelo ba membre na biso ça se compte en milliers ba proposition auto sali ezali ba proposition ezalaki démarche individuelle il y a chairman Germain Kambinga te ezalaki donc ya parti nde to bimisi yango to lobi pona biso recette pona que résoudre crise yango wana donc ekoki en nullement que la démarche individuelle il y a chairman Kambinga poazonga na gouvernement non. Makanisino za lolenge nini na komona rassemblement ya opposition limité déjà babandi en action makambo ya batiaki na kati ya feuille route na bango à l'issue du deuxième conclave déjà le 20 août baza au démarrer ba matinée politique pour na ko préparer ba meeting populaire ba sala toujours na cadre ya ko Luka Kolongo la président Kabila. Biso to lobby que toujours reconnaître d'abord droit il y a rassemblement il y a qu'au manifester pacifiquement mais contentement na bango par rapport à la situation politique où ils allaient. Kasi biso to lobby que ba démarche au bakoti nakati par exemple il y a ko senga ba ville morte ils allaient à la fois une démarche où ils allaient ko pénaliser mboko na biso na sens nini tango lelo to yebi que PIB na biso pour une année ils allaient il y a 42 milliards de dollars na tango to faire perdre 2 journées de travail na République na alors que l'économie na biso ils allaient déjà assez ils allaient déjà bien importante et que tout perdre pour 2 jours surtout ça les calculs moko ya mangu c'est à peu près plus de 100 millions de dollars par jour mais pour namboke kango mati justement mais est-ce que toko kango la mboka ngo bongo en ceux qui tozo continuer ko boma yango biso des questions yango wana il faut te répondre à la question wana mboka ezali na crise mais tu résoudre question ndenge nini ezali neti malade azali na mbeto à l'hôpital azali na coma yo ufungole ba veine makile banisu ko bima est-ce que zo bikisa ye tozo bomaye. C'est ça la question. Peut-être que liwa malade on a changé. Liwa malade ils a liwa ici li. Yo quand c'est au sécurité li sous kufi. Donc biso to lobi solution ils a wanate. Ils a li droit na bango mais solution pour na biso ils a li tozonga na table ya négociation pour tozoa une véritable inclusivité. Et tango ba ko sengara batuba futa facture ya SNEL na régie des OT. Mais justement, ils allaient dans la même démarche, tant aux Osenga et que Bafuta, bon, il y a régie des zones à SNLT, alors que régie des zones à SNL fonctionne à partir il y a ba facture na yango, c'est la même démarche. Toujours bon mambo ka yango na bisomoko, yango bisotolobi, ba position extrémiste wana. Tous ceux qui n'ont par le passé, ils allaient nouveauté. Dans les années 91, dans les années 93, ba marche, ba ville morte, et salimaki, résultat c'était la fatalité parce que tissu économique à l'époque ils allaient qui détruit et aboutir quelques années plus tard na rébellion et Memaki Mobutu mais bato babosa na ke soki Mobutu akenda ba opposant pe batinda bango en vacances et lokona donc ni l'un ni l'autre à l'époque ni l'un un camp ou l'autre n'avait gagné à l'époque surtout le lelo il faut te gagner biso nyonso te gagner ensemble c'est dans l'inclusivité. Moi, Namboka Rodrigue Mombasso, Basengio recadrer les lots, différentes manifestations et rassemblements et oppositions illimitées. Au Lobanin. Ngai na koki ko recadrer ba manifestation. Acteur politique. Non, écoutez, naza acteur politique, il y a liberté. Donc ceux qui osenga na recadrer quelque chose et ozala na liberté. Et encore moins, naza même pas liberté na commande ya makambo pona avoir une influence sur ça. Nga na kosenga kaka, na kosenga juste ezali ko banga te, ezali que nazali réaliste. Est-ce que
nazana pouvoir wana ya recadrer manifestation il y a UDPS, je ne crois pas, mais seulement je pense qu'en tant qu'acteur politique ezali mela na biso tozo sala na kati ya parti politique Liberté ezali ya ko zongi sabatonyo so à la raison pour na ko yibisa bango que pour to construire tozala na première alternance démocratique au bisognon sotozo luka le plan au Liberté ezali ko senga ya inclusivité que participants acteurs politiques nous sommes à la participant à la transition au bisotozo prôné. Nous sommes convaincus qu'Ezali le meilleur plan et la meilleure solution à la crise actuelle. Et qu'est-ce que vous répondez à tous les politiciens qui s'est mis pour dire aujourd'hui qu'il est possible d'organiser les élections à la fin de cette année? Omoni Ndeko, Liberté est réanalysée. La contrainte nous ezali ko prévoir en organisation élection le 31 décembre 2017. Bato na proposition de ce sali, bato belé, lobby kezali opportunisme, bolingi beaucoup dans le gouvernement et tout. Mais les autres ezali rejoint na voix mususu à la fois en interne déjà bazali ko non. De plus en plus des Congolais, bazo réclamer qu'il y ait aujourd'hui cette inclusivité-là. Mais un acteur n'est pas de moindre. L'organisation n'est pas de moindre. L'Organisation internationale de la francophonie, déjà, et emboîté biso le pas. SADC, organisation, biso partie prenante, et déclara qu'ils allaient irréalistes. Il y a que ça la élection le 31 décembre 2017. Est-ce que tout analyse nyonso bango bazo salana ezali forcément yamabe et que bango ne bazali est-ce que n'est-ce pas que le président Yasseni a émis qui a vinaillé sur l'organisation de l'élection le 31 décembre 2017 alors c'est pratiquement impossible par rapport à la contrainte ezali. Donc il faut tout la vérité en face, il faut tout ko comme bomba liboso la vérité ezali que la contrainte ezali tellement makasi que au 31 décembre 2017 ezali impossible de faire l'élection. À partir d'un moment où on a qu'est-ce qu'il faut faire? Liberté et répondre, il faut absolument toujours à la table de la négociation pour toujours inclusivité. Moi Namboka Rodrigue, ma dernière parole pour na baïke Batunyo Sobako Landa on andila singa www.visiontélévision.tv surtout batuya diaspora. Nakosenga na bana mboka nyonso ba comprendre que crise oyo tozali nango enjeu nango ezali to obtenir la première alternance démocratique na mboka na biso. Tozali lisusu à la croisée des chemins. Ndenge ezalaki na 1960, ndenge ezalaki na ba année 90, ndenge ezalaki na année 2002. Na année 2002 to réussissaki pour ba congolais nyonso ba michaki ensemble. Lelo lisusu message na biso ezali message wana ya unité na message ya inclusivité kotika la na ba position extrémiste lelo ko linga ete trouble désordre ekota na mboka ou encore ko ignorer réalité ko loba to ko avancer kaka bongo ta difficulté to crise ezali ba position moko o tozali ko respecter mais biso to lobi ezali ba position moko irresponsable ou ezali ko ignorer la véritable réalité. Lelo to sengi na bana mboka nyonso ba pesa poids na proposition aux libertés azali ko sala parce que ce qui totali yango malamu c'est la seule façon ya ko salut na mboka na biso. Alors on a beaucoup c'est tout ce qui c'est wana landinyo so ya Vision plus télévision pardon. Donc ils bongo sengolele koyamba mwana mboka Rodrigue Mwamba Zali manager exécutif national au sein du parti Liberté parti à mwana mboka Germain Kambinga. Donc mwana mboka Rodrigue Mwamba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci na landina biso nyonso na Vision plus télévision.